naza motei beme dans le Seigneur mais makambo ndenge wana oui natikala komona ngote na kati na vina ngai e pala ta na ki mungongo wana esika nazaki nango ezaki ya plein mais komona lumière makasi lumière ekopela makasi esika na telemaki na bandi kobanga lumière ya ndenge wana beme na mokili oyo ezalaka te nazomona kabaolakisa ngai nazoka mungongo ezobisa ngai esika oyo komi awa okokufa te ofele Seigneur ozonga ngai nzambe na menu na kata esika oyo ezali pote na talisa yo mabombami yiki pe ozali koleka na kati na mokili na bengi yo kaka pote na talisa yo na bangi mungongo ezolobela ngai mungongo ezali koloba makasi nazobanga nazoloba nzambe makambo nini olingi olakisa ngai kolo ayebisi ngai zela nazolakisa yo naye komona bandeko na ngai esika moko ezalaki lokola banderole moko ya monene namonika banderole wana edisparaître lokola rideau ya pembe makasi rideau wana ekosala lokola odisparaître etango rideau ekodisparaître babandi kotalisa ngai makambo bandeko lelo nene komona ke ya solo penza bato bakufaka libela te ya solo bandeko bato bakufaka libela te na kati na ndoto na ngai naye komona ale muloto na kati na ndoto na ngai naye komona meme le patriarche baruti na kati na ndoto na ngai naye komona bande tala bande nkembo ya ndenge wana oyo nga na moni esali meme ke nakoma kosenga ke nazonga na nga lisusu te na bandi koloba Zambe mokonzi nazonga te na sepe na nga na vana esika oyo parce que esika oyo ezali bite musa na ngai esika oyo nga nabengaki yo pote nalakisa mabombami eza ta na yo te ozana na makamba kosala ozana na musala kosala nabengaki yo kati na esika oyo po ete ozonga okende koyebisa bato batikali kuna ke batia kozala na confusion peuple na ngai eza na kati ya confusion te peuple na ngai ese distraire te babanga ngai nzambe po te kala te accomplissement ya promesse ezoya kosalema na ndoto na tunikolo promesse ya nini kolebisi ngai kasi ngai nzambe balingi nazwa baoyo ngai balingi nazwa bato na ngai balingi na récupérer bato na ngai na likambo etali konetolama obabengi enlèvement de l'église na français bandeko kati na nkolo nazobondela bino basali na nzambe nazobondela bino bana nzambe nazobondela yo église du Christ au Congo nazobondela yo peuple de Dieu ezala ozana Amérique ezala ozana Canada ezala ozana Europe na États-Unis na Belgique oza wapi na Asie bandeko tobanga nzambe enlèvement ezosalema kala te enlèvement ezosalema kala te longwa na distraction yo mutu ozokoyoka ngai nzambe alobi na ya kopesa message oyo je pense que oyo ezali lokola deuxième chaîne oyo nazoloba makambo oyo me nzambe abisinga na insiste makasi bandeko yo mutu omesana kotiola yo mutu omesana kofinga yo mutu omesana kotonga yo mutu omesana koboya langage ya nzambe nazali kobondelo na bolingo na nzambe na bondelo na bolingo na nzambe tambola na kobanga nzambe pardon tambola na botosa maloba nzambe tambola na kata crainte na nzambe pote mikolo eza mabe kala te enlèvement de l'église ezali kosalema kola lobi ete yebisa bango bayebe ete ngai nzambe kala te nazozwa peuple na ngai me banani oyo
bakozala ba participant. Oh bien-aimé le Seigneur, première fois na joie message enlèvement de l'église. Bien-aimé le Seigneur, ça qui na février année passée à 2023. Na yaka pe na pesango. Bandeko ba komaka ba message prophète Richard apesa kaba komi so ba fouiller ba message à prophète Richard okomona message wana. Zamba ye koloba na makambo na moni eza confirmation que Jésus revient bientôt. Alors ne komona baruti. Nazali kobenda matoi na basana nzambe nyonso. Obe balimba bebisa témoignage yanga nzambe baruti. Bien-aimé dans le Seigneur, ngai na moni kimona mesu. Nga na moni na miso. Zamba talisinga. Akebisi bato ba obebisa. Réputation ya busana nzambo. Bato ba obaki ono musana nzambo apengwa kina ye musana nzambo atikali kopengwa te. Ngai nzamba binanga na kokebisa. Na kokebisa bato ya mokili. Nzamba binanga na kokebisa église ya nkoro na kata Congo. Zamba bisingana kokebisa mukristu nyonso ata koza na message te. Osa na Europe nzamba yebisinga ke baruti azaya ye pe na minute azana esika ya ebopeni na kimia. Ngai na yo tomilengela bien-aimé dans le Seigneur. Tomilengela kote ngonga eza lisusu te. Liloba na nzambe zokoloba racheter le temps car les jours sont mauvais. Mama tia koleksa tana yo na distraction. Papa tia koleksa tana yo na distraction. Tika koleksa tana yo na muyibi. Tia koleksa tana yo na basi ya bato. Tia koleksa tana yo na kati ya escroquerie. Tia koleksa tana yo na kati ya lokuta kosimba bakisi. Ozo yo kangai na nzela message oyo. Bien, voici le moment. La Bible dit il est réservé pour l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Jugement na nzambe kozala. Me banani bako sambi sama. Bazali ba onyoso. Bazokota na kata distraction. Voici le moment nous devons nous repentir, bien le Seigneur. Poti kamabe. Jésus revient. Soki yesu ayele lo. Yaya kozala wapi. Bitala na kata makambo yozo sala. Si Jésus revenait aujourd'hui, pendant que tu suis ce message, si Jésus te prenait aujourd'hui, si Jésus prenait ton âme aujourd'hui, où seras-tu, bien le Seigneur? Où seras-tu, mon frère, ma sœur? Craignons le Seigneur. Nous n'avons pas de temps à perdre, s'il vous plaît. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans l'observation de la parole de Dieu. Car la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Misoto zaba oyo, daba mwinda mokili. Bien-aimé le Seigneur. Zamba zokoloba na ba Kristu oyo. Ba Kristu bazangi position moko. Tantôt mu Kristu, tantôt mwana, tantôt muto mokili. Tantôt mon Christ, tantôt mon tawokili. Zamba dolo bana mukana apocalypse. Abitina ni chaud, ni froid. Moi l'Éternel, je te vomirai. Ba pasteur rebelle Yesu asa sanza. Ba tikala kana kombo. Ba apôtre rebelle Yesu asanza. Ba tikala kana kombo. Ba prophète rebelle Yesu asanza. Ba tikala kana kombo. Lelo batu bakomi ko travailler. Pona kuwela biloko mokili. Bien-aimé le Seigneur, nazali mosali na nzambe oyo na tete ya kama kambu ya fitilité te parce que nyon se koleka mais loba na nzambe koleka te. Voici les moments, mon frère, ma sœur, oyo senge na yo kokanga na nzambe pe koyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi koteka masumu nyonso oyo zali kosala Yesu wana aza prêt. Tika nzambe na lola apambola yo. Tika nzambe ya rishani apambola yo. Tika nzambe basakoli apambola yo. Tika nzambe azoloba na munoko nanga apambola yo. Ekozala ozana problème. Ekozala ozana dikambo zoluka solution. Tika nzambe na oteya. Nzambe na peso ya no.
tika nzambo na oteya nzambo ala peso solution peut-être kozo luka peut-être ozwa libala mais nzamba peso libala nzambo na oteya yo. Il est capable, il est le Dieu qui donne la vie aux morts, il est la résurrection et la vie. Azan nzambo alokota nase atombo na likolo ozola nanga ozana mboka ozola nanga ozana matadi ozola nanga ozana Lubumbashi ozola nanga ozana Kinshasa ozola nanga ozana Amerique ozola nanga ozana Europe nzambo na oteya yo aza bisika nyonso aza omnipotent omniscient omniprésent aza capable même dans nzela ya émission. Je prie pour toi Nzambe atali singu ya loboko na ye nzambo alokota ngai nzambo azwanga na putulu nzambo wana aza capable yango wana kowanga na nzambe te mpona likambo oyo ozovivre koboya nguya na nzambe te aza capable. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ndenga ozondima message oyo eza na quelque chose ndezoleka na vie na yo. C'était l'homme de Dieu, le prophète Richard Nimi, autrement dit la machine de l'Éternel. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Et je ne manquerai pas à prier pour vous. Peut-être que tu auras besoin de ces contacts. Tu vas prendre mon numéro. C'est plus 243 89 87 59 834. Je répète, plus 243 89 87 59 834. C'est le numéro en direct. Il y a prophète Richard Nimi. Bien, le Seigneur, cause à la désespérité. Cause à la désespérité. Qu'au Pèdre et l'Ikiate, Jésus-Christ est vivant. Il est le même. Zambo appelle ça Abraham Bana. Zambo appelle ça Abraham Bana. Zambo appelle ça Sarah Moana. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Zambo na kota likambo yo. Zambo na pambola yo. Zamba pambola chaîne oyo. Zamba pambola mboka Congo. Zamba pambola bakonza mboka. Zamba pambola basana nzambe. Oba tamo na bosolo. Zamba pambola bana nzambe. Oba tenir message oyo. Il peut pas saler lango. Bien le Seigneur, laisse que le Dieu que je prêche puisse te bénir. Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'en suis prié. Amen. Voilà, c'était l'homme de Dieu, le prophète de Richard Nimi, autrement dit la machine de l'Éternel. Je suis le représentant légal de l'église, la main puissante de l'Éternel, précisément dans la commune Yamakala, précisément dans le triangle entre campus. Je suis le représentant légal de Zawana, Nangabana numéro 2, bien le Seigneur Nzambe Nalola, Azoko Sala, Yakape Obo de la Nabiso, Yako Luka Nzambe, Yako Zwa Lipamboli na yo, Yako Zwa Libala na yo, Yako Zwa Bana na yo, Yako Zwa Kimia na yo, Yako Zwa Isengo na yo, Ozwa Kina Mokilite Yesu wana, Ape Sayo Yango. Ciao.